biso toza nango yaya euta na Yesu makasi naza nango yaya eza pona Nzambe aza bolingwa motema na ngai alongoli soni na ngai bolingwa motema na ngai. Merci Nabilo Batubozuli Bakou ya kolanda biso na mokolo molelo na ezui ezali bongo branche moko to tchano océan du Congo bisiko to zalaka ba Kongomani bisiko to ngangaka bisiko to panzaka mpoke bisiko to sasaka bisika oyo to tchaka litono na nzete poete to benga yango malamu bisiko to zali ko sala éveil patriotique bisiko to zali ko conscientiser ko sensibiliser ko mobiliser ko longola peuple congolais na bolema pe ko tel saye tina likambola ye poete kata bobele ndai pe azonga simate ezali esiko to kosala mosala ya kokolo la biso élaborer o ya loba la biso ete bêcher fouiller ne laisser ni place que la mer repasse tozali bongo ko sala mosala ya Jean-Baptiste pe to telemelo ko basinzili ko betaka mbela na bakongo na bako peuple congolais ko talisa na bango ete ngonga ezali mabe zonga na inyo sima po etomiye bandege nini ya kokatisa na elubela pela tamola to motumba obunda peto ali balokola babakuke kotelema kozela liseko ya République démocratique du Congo ndeko nanga to kotelisa o l'état moyeni l'état assassin ndeko nanga telema yona telema peuple congolais mboka oyo bandeko nanga fidèle abonné na biso océan du Congo chaîne de libération merci na bilonyo so bon continuer ko s'abonner massivement boko zalaka de cité pe bino batoyo botala ka émission du début jusqu'à la fin bozo liker ko partager ma suggestion ma commentaire pe ma j'aime Zambia lola mona bino de Brino na Autriche Zamba Pambolao les numbers 1 océan de la presse congolaise j'ai quand même Zamba Pambolao msala bosala partager la vidéo bande ko langa bino tout hein bo partager mes émissions papa Toussaint molonga nya mama yelo na France bo partager mes émissions bo tikate papa Michael ingete la bala volozi passa na ino ya CNT live likambola motote ezu partout dans le monde ezu bakanza lili alobi soki nazwa mbongo mais naza boyete oh Congo mais mbonga Congo ezobima ezomvwamisa bato mosusu peuple congolais Congo etongami na mensonge Congo histoire na mofondela lokuta moto o epeli kasongo buki solo kuta ngobila bobuki lokuta mais boko bongisa Félix Mukoni po yemo kwa za lokuta ko za bo continuer wa za lokuta makambo nyoso akosala lelo za lokuta bino penzinga nzinga na bokoti bato ya lokuta peuple congolais est-ce que boko tambola la bato abo l'état moyeni l'état assassin l'état o yaponi bobe lokuta nani alobi ke ezali cigarette nde pelisi moto o etumbi te chaleur ngobilo lobi monoko mususu kasongo lobi monoko mususu te tobuka lokuta te bandeko nanga na vrai témoignage à moto wana ni cigarette ni allumette bandeko bachaka ba carburant na bango ndenge tondi biloko wana pe ko kaka chaleur te courant te eloko te be moyo toki na ba fi bou et bombardé mutaboki cigarette mutameli cigarette takatite et preuve ane bakolo biloko bazaki te papa hôpital na biso ezaka pene wana o ba yibi biloko boni lokuta ndeko laka soki boyebi te botuna ti bo moni ki na service d'investigation bozala ngo te yango la poison ezokota bisika o bato baza sansa kolia poison te batala ba ko kufa po bide boko kengela bango te donc bikaka buka lokuta bongo siko boseka mobutu ndeni nzoka bidyo nyoso boyeka na sofa pouvoir bomba mabe tozo sasa tozo sakola tozo panza ngobila dossier na wezali ya zandu
dossier na bino ezali tozozongela dossier moko pour te libérer ekolo ngobila tozosimbela o dossier ya zando dossier ya banunu yango ezolongola yo na mosala place oza donc bino bomilengele po ete peuple congolais oyo ezwi conscience na bomoto ezoya tokolinga te zando evanda bongo ti fin mandat te na kobuka bozalaki rapide po bozongisa zando bozokoka te bokomi kopropose bato bisika oyo bozokoka te non tokotikelo espace wana te procès na bino na Mike Mukebai etali biso te parce que bino nyonso boyebi na miniti oyo moto aobatre bino record eza Moïse Katumbi na opanza po eza vérité mboka awo eza chaîne na libération mana nanga na États-Unis d'Amérique na kundiana Moïse asimbi bateau de commandement Moïse akeya yebisi Kabila akeya yebisi Kagame ngana osala face na makambo yango bomoni Mike Mukebai aosaki to yakoloba ke muto akokala Moïse azate ba propos à tenir po ba yebi bisika bavande azaka muta Mike Mukebai aza muta Moïse ba yebi que Félix na 2023 aozala te Félix pa yebi que na 2023 so na tche loloko ekozala ngande et soki nalingi na vanda il faut na négocier c'est quoi eloko ozozanga Félix bomoto ndenge ni ayebisa na pepe ndenge ni ayebisa na bandeko ni po basauver yango lazoyebisa Félix kapwepwela mukata la bato basali matanga Félix tika soni solo balingi bakumba yo na lilita solo koboma nzoto po soni eloko mabe na pesi olite ya oliboso yo kende kapwepwe akota lilita koloyaso kapwepwe akota lilita likolo ya soni kapwepwe la mukata la bato basali matanga papa tika soni balingi bakumbola lilita papa tika soni okoboma nzoto soni eloko mabe océan alobaki te okoboma nzoto soni eloko mabe kapwepwe wana kenda bamekaka liwa na pongi te bamekaka yango te peuple congolais nasi nayebisi bino bapekisaka mutu oyo alingi akende kasi akei te Félix asi akenda donc boye bopekisa ye eza te moye boarrete ye eza te parce que ndenge aza wana aza déjà kati na mabe bokobimisa ye te bokozongisa ye normal te tokozongisaka Félix su te Félix autant tozalaki ensemble te wana lisolo ekomi ya lokuta siko biso bato oyo tozomona mpe nanu toke te devoir eza ya biso tosala mosala opération Jeanne d'Arc opération Sauver le Congo po Kagame azopréparé Kagame azopréparé aujourd'hui bandeko nanga botuna bato bamona Félix face à face soki baza bosembo baleli ndenge nga nalelaki baleli ndenge nga nalelaki nabi pouvoir eza mabe bandeko nanga conseil gratuit bon mérité eloko eza na mariage eza na ki ya métier eza na bisika nyonso bokende ndeko nanga rien ne sert à courir rien ne sert équipe pour la té rien ne sert à courir les États-Unis d'Amérique la mboka mana nanga na kunjala ba ma missionnaire bo ela raté na miyokeli mawa mais eloko esalinga pasi na moni force ya lokuta Congo te mboka na biso ekei po histoire eza mensongère mboka na biso etongami na lokuta
ndeko nanga. Hey! Te! Félix. Félix, mon frère. Te, il faut un repos médical. Félix a torturé. Parce qu'il a santé, laisse-moi vous dire. Et ça, Félix a été baguette. Ce qui peut être un sozi bazalaka, mais ce qui peut être douter barbi sozi. Parce que ce que tu Félix, ce que l'élite, vous avez tout mabé. Na teinture Félix a pas. Na le lingue Félix a hôtel mais moté. Ce qui Félix a qui n'est président té. Ce qui passe qui président ouais solo le la président il va voter qui massivement. Mais Félix a une congé. Mais le la Félix a na deal. Kagame a obligé. Il faut signer Mongoloto. Félix a lobby n'a pas signé té. Lui ouais Félix est en voilà. Félix a lobby n'a pas signé té. Parce que la réunion est le 28 février. Mais il y a Félix a lobby accord à Mouzen Dengue Mouza Kata qui cordon bilical à l'angapé dans Nzimate. Donc Félix va au tambour c'est bon. Bataille de peste, c'est le moment à côté, les mains à crier. Au bout de tout ça, il faut qu'il y ait des malembe. Au bout de tout ça, il faut qu'il y ait des malembe. Au bout de tout ça, il faut qu'il y ait des malembe type na Maroc. Tokondi mabongo te. Bino soki boboyi biso to ko salango. On ne peut pas accepter biloko to mona na Congo. Et puis nazali ko senga la libota ya Félix. Nathalie caméra pour na lobala bino. Comment bino boza insolvable boy. Yango na vie na bino ba yebisaka bino te ke un jour Nzambe pas ko célébrer un miracle beaucoup mi bato bino pas bato bobota mala papa Etienne Tshisekedi. Pourquoi exposition ya président na bino bongo? Félix a une famille na yebite photo les na famille. Yo ndeko na yo lati bilamba ya mabeba jini moko katala bozo kanga ka photo na Félix pour publier. Et ça ni ki bo senzi yo ki bo nyama o manque ya koyeba ke il est président to eloko nini. Pona ni pe bozo sala ye boye. Ata pe bwana kindoki yango bolingi ete. Kabila fils akangisaki Hérode Abdoulaye Ndombasi. Jour abengaka ye fils na kati ya miso bato. Ezalaka te po aza motema mabe, mais ezalaka pour le côté c'est que oza papa na nga na yebi yango, mais na boye ko benga fils te parce que devant les gens je suis président de la République. Tango yo zo benga fils mutolo sa nga profiter. Keno na président Kabila yamba le to baki misa ko yamba te. Mais comment bina moko bozo kanga ba photo na ndeko na bina pe ko publier kata lo lengo boza bolumbu. Ça c'est quoi? Bozala batu malam. Bozala batu malamu ya ko bomba yepe. Lelo bo tonga la sima mukongo la eti. Lelo bo lo bala biso to ko mesanati. Mais comment bolingi bo exposer boy? Banguna ba exposer Congo, banguna bazwa ba kolabo ba chebino, bina moko pe libota ya mutu. Boza ko exposer boza mitema mabe. Mais boye baka boko futa la nation hein. Boye baka boko futa hein. Parce que Félix a l'éternel était président à Congo. Congo est bandaki na Félix te. C'est quoi bino sort na bino kozala wapi. Na ba bêtise bo sala lelo. Congolais. Bana mboka Congo. C'est le temps ya ko bundela mboka la biso. Tozo bundana ba Rwandais o baza ko humilier biso boy. Tozo bundana ba Rwandais bande ko nanga. Tozala ba Ukrainien, risque ezo beta bango, mais balobi to kotika te to ko repousser. Ukraine bangite. Elle a Poutine o makasi mais biso beto ko la allez to bunda. To kala sola mabeka. Mais ya biso to ko bundi sa te Rwanda. O ya komisi biso ba zoba boya milliers nation mobimba. Mutu nyonso la zolo ba yango. Ayebi ndenge ni entourage ne mutu akomi mukonzi. Bande ko langa ata mai na yako mele fo balakisa ye. Ata ba proche na ye ba ko kutane pa pamba te. Ngana zo séante.
Mais nayebi soki ezate ke pona yeka na manette à la TV. Même mon entourage, même bato musu bayaka. Muta mona misu na ngate ka ba oba mona afana bato bayebi ngande la botama. Ata na ndaku voir même na bana ngana koma linette. Ta musu na matila mbete bwa kabuya mais robosani. Te na za linette na je sais pourquoi. Mutu mwa ko kanga photo kidiba. Tango komi mokonzi esengeli makambo nyonso ezala ekibokonzi. Donc, il y a bino, boza ko humilier Congo, na ba acte bozo sale. Regarde ma photo elles ont circulé c'est quoi. Félix a commis homme d'État, homme du peuple. Azali sunde ko la bino tebo zo endeke bo bande ko lia matamba la bino à tout moment. A commis mouton soka continue les bota bozo respecter. O vandi oti ko kata bilamba na yo na photo tindiki po ba yeba kazaka ndeko na yo est-ce que nana yebite kaza ndeko no oza ko humilier nation parce que le lomi sur la biso comme regarder varier mais yes ko mutango azoba c'est ko peuple congolais le to bunda babila nga bo mesala ndeko biso to mesani ne sengo na courage nzambe bino bo mesani bina ba col pastoral aulu wala likoyela bino bokoyeba te biso to zo bundisa ne ba conscient biso to ba bololete Félix aza kaya tika yena nzambe biso siko tozo ko éveiller conscience ya bato ba ko bunde tumba mais bino ba ko mesana ndeko langa biso to sito mesana bino nde siko liwe ye bozo banzela bokima te combien bazongi ba poto combien bakangi ba carrière mbongo combien bango ngai ba oyeba te combien be basi bazwi C4 wat lelo bato ne so ba comprendre elle to ko kimela be biso to biso bango to pesa bango nzela te peuple congolais. C'est le temps ya revendication. C'est le temps autobunda. Kabuya tchelanga vidéo ya le kuta ya kasongotanga okosa Félix ba ebika yewana. Ana e faible pa pesa biso mbongo. Akosa cigarette de tumbaki. Cigarette te mute tumbaki. Cigarette te ndekolanga. Eza biloko nzamba zo frapper. Kotali sala Félix ke c'est le moment au démissionner parce que le pire arrive. Scandale et salami. Et salami naturel, ba bombi biloko la bango, moi inde pelisi moto wana. Mais Félix akoya lobby, eloko moko signe mabe salami na République démocratique du Congo. Oye bomi mwana ya bato. Félix azoya ba bongisi bilamba ko la tela mbule beti. Vous trouvez ça normal? Ba signe les amalam. Eza ko yebiso peuple congolais que le pays est en danger. Ce ko zo boya ko yoka monoko nzambe, makamabe ko yela oyo oyo zo mona neti ko za ignorant. Bande ko yanga bolimbi selo to baki to yamba te poto za mokuse ngongezali to ala makambe bela ko sala. Bande ko yanga, nous avons un sérieux problème. Kagama sa côté si bata côté batu bazala Kinshasa. Il faut to ça la face na Likambo. Tango batu ya Félix la Félix. Azo lukandenge nya ko sala remaniement. Kanda wane ko ko abutir eloko muso biso be photo poser parce que Félix ana kanda. Ayebi kende na zabo na za ko beba. Ayebi kende na zabo ba be utelinga place botala misapi na ye. Félix a lobé aussi mbali soute faut la fungola miso. Mais tant que Félix a zola fungola miso, à cause de la problème parce que akangami tabalia kana molaya singa na ye. Kabila a la dossier. Kagame a la dossier. Moïse a la dossier. Vital a la dossier. Kabouya a la dossier la mko. Alors makambo wana to tiki la bango basala yango bango na bango. Biso bande kolanga to pesa excuse te na lobi to longo la munoko la biso ko ba Félix. Parce que Félix a kosala lelo komo côté. Félix a un problème na bato ba tchake la kita bokonzi. Yo congolais oza la poste à libération ne suit plus papa et Félix. À date d'aujourd'hui to le besu le kaba Félix te. Parce que Félix a ça qui a aussi na bato na nzambe dans le lengo bango na nzambe ba oyoka. Biso la histoire a kaye to la pouvoir te ndegolanga. Soko landi Félix pas odinda le boulot parce que oza la pouvoir te ya ko te na vie. Non. Oza la pouvoir te ko sala Félix leur mo soyi mokelité. Mokele lobi bo tchai bilembo. Ya traîtrise menaye. Sort na ye kozalaka ye na nzambe. Alors ngana yo to bunda siko etumba ya ba valeur. O eza ya occupation kolongola Kagame. Kagame tozo ya kutana yo. Bientôt. Alors ba maman, ba papa bo milengele kande to salaka. Bezo to zakana bino to senga na bise soute. Boyebi nde to salaka. Boyebi place ni ezalaka. Na suka longo bo sangse bise poto kende. Na ande la sukisi. Moto na mato ya koyoka yoka. Tozo bunde tumba ya Congo. Félix osala remaniement. Ana kanda a punir batuna c'est normal. Parce que eloko basali il faut zongi c'est la batouala. Maintenant yo zongi c'est la bango ngana au chemin na biso.
ngana yo libération yena batode ba lukande ba osila na ngano libération parce que Kinshasa ezala mo épisode de kota ngana la longueur d'avance na ko ebisabilo so boy bo muna mais wala bo be ngati yena batode ba oyebelo ba osala justice ko kanga mai kolongola ko sala nini wale tali bango po bango pe ba se préparer en conséquence oyo koya mais ngai na on to tika tenter na bato ba koti ba yokota ngai na yo musala to ko sala ezali kolongola karega awa ko repousser Kagame Congo etikala bien eloko to sala ya suka ya ngoyo po soki maponami kozana 2023 maponami on ezadea Kagame alongwe to sala maponami to voter muta malonga soki kozala 2023 te ça veut dire guerre biso to ba ukrainien to repousser Poutine ngamu moko to wa Poutine pour te repousser ba adversaire o ba moneti ba on ba décider de Kagame tu as un sérieux problème biso na yo kaka na acte bosali Félix to permettre binoté bon là c'est école pastorale on a accepté faiblesse na ye et sa force na biso nous les jeunes pionniers d'Isaïr tozoya to yemba la bino na règlement parce que nous sommes fiers d'être Zaïrois et d'être militants engagés pour la révolution aujourd'hui tozanayo tozakoya préparer ma signe tout Rwanda azana Kinshasa yebaka ko kangisa biloko no parce que to bandana bino opération 0 Rwandais 0 chinois mais bino ba chinois bo pe mana mo muke to simba ba Rwandais moto to ko sa ba Rwandais ndeko kimisa bino merci na Kabuya l'homme puissant on échange pas l'équipe qui gagne merci na Judeka d'orateur mais s'appelle électrique merci na Pape J directeur recherche stratégique et sango mokonzi parabe miso bangai merci na bino tout oyo bozo sunga biso petang bozo kambela na biso mama missionnaire bomilengeleki équipe polate yanga mokonzi na Angleterre bino tout papa Michael mama Célestine mama Jolie qui est dit mama Vava ba mama ya moto mojali moto mozima mite ba kokwa Lumumba ba mama missionnaire na plus 32 mama Odette na mboka ya nita babe ifoku yo moto bana ntezalandu ba kokwa ntezalandu oeza bitumba la bino bana Kingotolo bana Mpolo bana Okito oeza bitumba la bino bana ba patriarche oeza bitumba la bino mama Justine Kasavubu tokoza la posa na soko monyo se abengi o mama yokanga na mama solo ko ebiso parce que tu es femme de valeur tozolinga ba mama ya valeur ba mama oyo ba koza la ba delila te ba mama oyo baza ba rite malédiction la kati ya libota na yo mais yo ke yozwi Boaz pozo yoka au CA de la presse congolaise c'est le temps fruit à Dieu, repentance et bimape Congola telamba sika. Merci na maman Jawa, assalamu alaikum le musulman nangai. Merci na maman Pierrette, bon rétablissement. Merci na maman Samuel na Suisse, na mboka ya petite sœur propre jolie, kanye konto bokile lo konde femme pekato na maman Nzambe abate la bilo na bananga. Merci na maman Dolo na Suisse. Merci encore une fois la de Brino na Autriche. Merci na nga papa G3 na Australie na Désiré Botuna na maman Elisabeth Botuna. Merci na maman Elisabeth Nkoy Pumba la France na mboka maman Célestine. Merci na papa Michael. Merci na plus 49 qui l'a mais Bokile lo konde femme pekato Dieu était l'otake tumba. Merci na plus 49 na la Chabienne. Merci na maman Clémence Dinanga Mosokola Bikolo, papa Fosca di Kiese, grand frère propre na France, papa Soleil, yaya ya moto, courage. Bino tout au bolingaka Congo, beauté le maloko mutu moko. Mutazo bangisa moninga azate, mutaza ene azate, mutaza jaloux azate, likambo na biso ezali likambo mabele, bateka kama belete. Eza sacré, tozo bundela yango. Biso nyos, miso na biso vers les Rwanda. Toza ba ukrainien, tozo kwaisa Kagame. Merci na le number 1 jusqu'à 1. Merci na bino tout. Hein? Jeanne d'Arc. Opération Jeanne d'Arc. Sauvons notre pays. Banan Voulouzi. Banan Voulouzi. Banan la Bilaka. PV. Ezali. Makambo ya elonga. Ezali. Toko tambola pone longa. Oya ko chantembe. Opanga Kabuya. Vidéo ya batolo kuta. Eleka. Merci. Na JKM le number 1. Bino tout, tous à l'ensemble, Congo uni. Florence Yamatondomi de la Mokitenae, Mamour d'Angola. Tu ne reçois mon ami de tous les temps. Pour amener Angola, nous avons dit à Botard de Bono et la rémission au Coméabin. Merci, la petite sœur propre, la Boende. Ah, Yayo, ils ont la valeur pour les cagnos. Ingeta, Ingeta, Ingeta. Non, ça, tu es
quelqu'un qui avait qui quelqu'un avec la cigarette. Ici, à cet endroit. Parce qu'il y a l'habitation des... Il y a l'habitation, ici, il y a le dépôt. Et finalement, les pompiers travaillent encore jusqu'à maintenant. Oui, c'est ça, le fait jusqu'au matin, d'accord. C'est un camion citerne, le gasoil. Et finalement, le problème, c'est qu'il le gouvernement m'a parlé de... C'est dans cette parcelle. C'est dans cette parcelle. Oui, dans cette parcelle. Il y a oui blessés sur la voiture. Et puis il y a mort.